MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement, vous allez très bien la famille. Les Alinga Wabino, les troubles qui troublent, la gardienne du temple. Na posta qui vidéo moko pour nous encourager de connaître aussi la Bissalou pour rendre hommage, si je peux dire, et pour encourager par rapport à persécution ou subir. Bizarrement, il y a des gens, dans mon commentaire, pardon, inbox, à côté de inbox, pour me dire, Nabi mana makamboyo. Nabi mana makamboyo. Pourquoi il faut na rolobe la sila? Pendant que Bellevue ba finga raye, ils ont un problème te. Ba finga Bellevue qui cita ba finga makolo Bellevue. Bellevue bela makolo. Makone sali na ba finga. Ba finga makolo makone ça bien te abela makolo. Je sais pas. Au fait moi avant d'en continuer tout ce qui est anti-valeur. Bon monde ba vidéo mon na ba réseaux sociaux live ba bazo sona bazo finga na kuna ya ba mama na bango. O songolo na pakala ba to rando nazala raté. Na la na bloc wana te. Nazala nata na ngote. Bolimbisi. Et personnellement, oui c'est vrai na yebi na mon rabe émission bato famille bo bazo lobela maman na bango to pe bazo côté la maman na bango ba cook ba sa émission pour na maman na bango na monaka. Mais que na kutani na émission moko to vidéo mo na kuti bazo finga Bellevue qui cita o suki makolo suki salini na ebitende maman na lobi. En tout cas na kutana na monamte. Na kutana na monamte. Na lobi te ke zala raté to pe zalo kuta mais na lobi nga na kutana na ngote. Na ebité. J'étais de passage. Na moni na poste moko nde bazo finga. Si la esalenga pasi. Esalenga pasi. J'en ai le bon. Comme à motu pe na lingaka. Na landaka des fois. Mais un mot d'encouragement ça la bien. Mais bizarrement une dame. Alors oui, ça en a côté marambote. Pourquoi? Parce que Bellevue finga maga. Et du coup il faut si la pas finga ma. Attendez. Boza normal. Boza la normal. Pourquoi vous commissaire ba na basiomi bale bambanda? Pourquoi vous commissaire ba binemi? Eza bino de vous commissaire ba binemi. Bino de vous commissaire ba bambanda. C'est très méchant. C'est très méchant. Si la congolaise, Bellevue a congolaise, baza ba artiste et comédienne bon nyos. Ba sala musala na ba bien. Baza ba to ko encourager ou féliciter. C'est pas un problème, c'est pas mauvais. Ya rozala na préférence, topé na préféré. Eza ande totalaka, tozana ba club ba football. Mazembe daring na suki bilo nini kombo na ngo ezalaka. Otenga na zala muto mutema pembe, otenga na zala muto. Eza tout à fait c'est eza normal ezalaka. Mais nyonso za ba club ya mboka ya Congo, eza pona fierté ya mboka Congo. S'il a fait la fierté de la RDC à Kiltir en mboka, de même Bellevue, basala musala na bango bien, baba to ko encourager. So préférera Bellevue, eza malamu préférera sila eza yo. Mais beaucoup comme ça vont bambandate, beaucoup comme ça vont binemité, beaucoup comme ça vont binemi et pourtant ba binemité. Comme ça vont bambanda. Ce qui est vraiment mauvais, eza malamu te on a lobaki na romega osala vidéo na lobana bandeko. O bozo pelisa moto to po bo pelisa ra moto na bombanda ya Bellevue na sila. Bo sala malamu te, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Imaginez na ye na compatir na pasi ya mutu mais eza na bato bazo telemelanga po soi disant Bellevue ba finga kai OK de so na kute na sila na nzela bazo bambe mabanga bazo boma ye na kota te.
akufa. Pour mériter, à saline tinini. Attendez, s'il faut, ok, natika, tope il faut ba fingai. Aba bazo finge pour à saline tinini. Pour saline tinini. Et comment mi wapi? Ah, franchement, ba Congolais ba ndenge. Na profité car ndeko moko, je crois que c'était la semaine passée. Prophète moko a commis la ngai. A une grande dame na landaka yo. Nazalaka na ba message ya Belvi, nazalaka na ba message pour na sila bisalu. Mais na yebaka te. Na opesa ondenge nini ba rolanda, on to pe ba yoka ondenge nini. Peut-être je ne serai pas à mesure ya roloba maramunyo so lobaki parce que osenga na luka yango lisusu, mais na opesa quand même o ezali essentiel. Alobeli sir rivalité oyo alobi na ngaboy. Tambala kisaki ezana batu o basenorisaka na bombanda wana. Dezana batu ba pelisaka moto wana. Ezana batu oyo basepelaka tope ba ngonde ba betaka maboko bazalaka pour inimitié wana, mais Dieu nzamba zalaka d'accord na eloko wana te. Yambo mona lobi bino bato yo bopelisaka moto yo. Tope bino bato yo bokomisa sila na Bellevue bambanda. Sachez que Dieu vous voit. Baba congolaise ba nyos mibale. Basala musala na bango bien. Baba to soutenir ya kolinga ko supporter. Soza na préférence c'est ça ma bête. Mais botika ko pelisa moto entre sila na Bellevue, ce sont des sœurs. Bazaba ndeko bazaba congolaise ba nyonso. Eza malamu te biloko bino bosalaka. C'est pas bon, c'est pas bien. Alobi na ngai nzamba zalaka na posa ba se réconcilier. Donc j'ai compris que eloko de la foi salara 2 ans passés. Effectivement, ezalaki volonté en Nzambe. Mais na ebite bango moko so baso ngo ndenge nini, na ebite bango moko so elobela bango nini, na ebite bango moko. C'est vrai baso obligé kozala ba mastate. Tope ba lier à place moko tope. Non, mais inimitié wana nzamba za d'accord nango te. Dieu n'est pas pour. Et Dieu veut qu'elle se réconcilie bango mibale. Il faut pas se réconcilier, il faut pas bima na kati ya makambo. Et réconciliation na bango kozala élévation lisusu pour na bango. Que s'il arrivait un jour na film moko ba jouer, tope ba koma ko jouer ensemble et kozala gloire pour na bango nyos mibale. Pesa lokomo pour na mboka Congo. On va bandoki place baza balobi jamais Dieu vous voit. Et c'est moi nzambe eza komona Bellevue na sila bazala na relation à malamu. Et s'il faut ba jouer ensemble et apona bolamu na bango pe ya ba congolais. Inimitié nzamba na katite eza batunde ba créer yango ba provoquer yango pe ba nourrisaka yango. C'était ça le message. Il m'avait parlé de beaucoup de choses. Mais à Epsengelo moi le binzamba lingi bango mingi. Et la Bellevue et la sila. Parce que talent c'est déjà ça tana nzambe muto pesaka. Le talent c'est Dieu qui donne. Talent si la zana ngweza nzambe. De même au Bellevue azana ngweza nzambe. Du fond nzamba za glorifier na obazo sala. Sko ba inimitié bo eza malamu te. Et bino oyo bo ozoko ko pelisa to pe bo pelisa moto na marambo yo. Dieu vous voit. Tana bandara YouTube sika kala. Et comment na moment moko ba YouTuber ba kuma na ba penchant. Bato libota, bato ya Abakouk. Alors, na nazara naître. Nazaki ya mona yana lobeli Abakouk. Ya mona lobeli famille bota. Bat bando la nangate nazana ba vite. Normalement za la rasuki oza moto famille bota, ta famille bota ba yo supporter yo. So za moto ya Abakouk ba yo supporter yo. Nga ba bandoko ya te pourquoi parce que nazara na penchanté. Pona bango falaki na se positionner ou bien naza ya famille bota ou bien naza ya Abakouk. Bon mon mokili. Bato malamu balingi biso te. Au contraire, biso ne ba pesa identité, image ya bato mabe ya bandoki. Mais bato mabe bandoki bango de balingi. Nzamba d'accord te, nzamba lingi eloko te. Si la na Bellevue baza bambanda te, baza binemi te, vous ne faites pas bien.
yango bokomo kokende kopelisa bamoto tina bamatanga okindoki te na matanga Caroline awa président Kaleba aye koloba alobi tala eza matanga ezali bafamille bota te na Abakuka boke komema bombanda kuna bozalaka ndenge nini. Mbote bandeko ba bolingo, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu la mifa na ina vidéo o bandeko na solo na sila bisalo bobengi na sila aina kita liboso te lo mona na lo banana lo bango na suka ndeko moko episingo za grande dame na nini grande dame mo ebolo ba français te kalingala lingala grande dame ata vidéo imite la français sur la osala et ça n'a pas signé le français encore un peu mis sur ma cassia français Zambé na longan Congo depuis 2002 français souka na ba na classe siko ana bana na mboka Angleterre baluba anglais na milieu na ngai na luba na communauté na ba lingala siko français faut na se défendre bon comprendre ngai so bimi moi compliqué comprenez mon émotion na luba français kala na français kala et donc vidéo na osana na français si la bisalo mamasi mams docteur Sisi Pomba Sen Silaoka bakomo za moi belé abakou bo compléter par cette vidéo je viens uniquement vous jeter des fleurs par rapport à ce que vous êtes, un don du ciel, une grâce, une fierté pour nous les Congolais. Faites la fierté de la communauté congolaise par ce que vous êtes, et la personnage de Sila Bissalo, non, de Mams Silaoka et la personne de Sila Bissalo. Et je vais vous encourager par rapport aux réalités et aux persécutions, si je peux appeler ça comme ça, que vous subissez à cause de la grâce que vous avez, parce que vous êtes juste une victime de la grâce, des insultes, des moqueries. Et courage. Et le célibat n'est pas une fatalité. Et le fait de ne pas avoir des enfants n'est pas la fin du monde. Moi, je le crois. Parce que la Bible dit que pour tous qui vivent, il y a de l'espérance. Que le Seigneur vous bénira un jour avec des enfants, même un enfant. Mais vous en aurez, ne vous en faites pas. Ne regardez pas votre âge. Et parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mauvais. Certainement, vous vous posez des fois des questions en disant, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Jean chapitre 9, à partir du 2e verset. Ils ont aperçu un aveugle né. Et du coup, les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou ses parents? Ou Jésus va répondre en disant, ce n'est pas parce que ses parents ou lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a d'autres situations compliquées, d'autres réalités, d'autres problèmes que nous subissons dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a fait du mal à Dieu ou je ne sais pas, on a péché, mais c'est simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. J'étais des passages sur les réseaux sociaux, je vis une personne vous insulter et ça doit faire mal certainement, mais personnellement je viens juste pour vous encourager. Courage, ne baissez pas les bras, la vie continue. C'est tout à fait normal, une personne de grande destinée comme vous. Et je disais une personne de grande destinée comme vous, c'est inévitable. Les critiques, les insultes, et les calomnies, machin. Donc, acceptez ça, trouvez ça normal. Au contraire, cela fera de vous encore grande. Ah oui, celle qui est au-dessus de la mêlée. Voilà. Nous vous aimons, moi personnellement, je vous aime.
Et tout ce qui vous aime. Donc, nous t'aimons notre Silla. On va continuer de te soutenir, de vous soutenir. Et voilà. Donc, tous tes ennemis sont tes marchepieds. La Bible dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, tu as un ennemi, tu as une marchepied. Des ennemis, des marchepieds. 10 ennemis, 10 marchepieds. 100 ennemis, 100 marchepieds. Chers amis, faites-vous des ennemis. Yaya, Luka Bayini belé pour pas qu'on va marchepied na yo. Actuellement, on a comme belé. Yaya, Luka Bayini, ba qu'on va marchepied na yo. Na meki pour en français, moi ça va. Je crois que soit yo qui vidéo alors le baquet ça va. Té na lobi mabe. Bon comprendre ngai, bon comprendre ngai. Le français n'est pas notre bouche. OK? Tu as un ennemi, tu as un marchepied. Des marchepieds, 10, 100, faites-vous des ennemis. Faites-vous des ennemis. Comme ça, soit vous n'avez pas belé. Comment on a sommé l'école? Ce qu'on ennemi à salani, ennemi à finga kakati. Ennemi à tolaka tonga kara. Eh, ennemi kololomi est star. Wow! Attends, mais. Soit la côté la TikTok. Eh, oura, batakingai. Ba mentionné. Ba, wow! C'est comme on va finir là. Na yebi ni mutu ni makolo. Mambo na yebi te na lobité na salité. Mais en fait c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Donc courage lorsqu'on vous critique. Hein? Et zola qui ça qui vous avez quelque chose en vous qui dérange. Oh ba msuba na moté. Oh ba to ba critiquer les bino ba na moté. Donc c'est ça. Et si la vie ça l'oumams na yebi ke toyaka tosala bémission topesa témoignage na yo par rapport au Nzamba Sali. Ah oui, na onde mango et na bike ekokisama. Ekokisama. Sinon, na yika la vidéo uniquement pour encourager yo. So ba finge ça la passer. En tout cas, ce qu'on a ça la passer était na kosi parce que ngape soit kanga. So na ki ba finge ngai. Mais que voulez-vous? Il y a de ces choses là, c'est inévitable. Hein? Et surtout quand on est destiné à mon aîné, en tout cas aux Zouango Gaga. Maman, courage. Vous avez victime en grâce. Vous avez le droit de la tête pour y saler ma tête, pour y combattre, pour y yater et aux ala gaga. C'est ça. Donc, nous avons accepté, nous avons vivre déjà. Nous avons fortifié, nous avons battu, nous avons pambala. Bon, vent, nous avons pour continuer aux ala. C'est là où Kapomba Sen et on continue au Mata. Surtout que bah il n'est pas au Bakama. Et bisous là-bas. Ciao. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya mwakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se
na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui Nzambe tango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo pase alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kointersede mpona nga na yo Jésus de Nazareth amen.